abimina yo mwa mwasi akofilme yo abombi ba vidéo ndeke eza cop o bazo sala tout ça pour la koluka kaniaka koluka mbongo osomona donc tu es pas en part pas spirituel de pourcentage osomona donc c'est un peu ça alors et là on a besoin ndeko penye kouta na États-Unis koya na Afrique azaki directement attaché pembeni ya prophète de la nation le prophète de l'homme du pétage au biso tout yebi mais pembeni na ezalaki rôle ya père spiritualité ndenge prophète de l'homme du pétage abandé koloba mais ezalaki rôle ya ki management ya ba deal. C'est ça. Donc, azaki comme manager Peniel. Alors, bien la bémission, alors, mutu nyonso o ana besoin ya moi nanga, il faut les caparanga. Quand tu vas même na toilette, va même na douche, azalaka kotiela ba caméra ba mipanzi nini o yo yeba kite. Donc, yeba ka ngo kendeko na biso jackpot. Chaque jour soko zui pongi, vidéo na esala ka musala. Vie et prospérité, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission d'analyse na kata chaîne Nabino La Voix Céleste Télévision pour na kolanda émission d'analyse où ils allaient présenter par vos humbles serviteurs l'évangéliste bienvenu Biano Mukoya Wakapinga et Moutako accompagné nga pour tout ça l'analyse à Mokola Lilo c'est le prophète Girardin Luanga grâce bien-aimés dans le Seigneur toujours na kata ya objectif ya koyeba ko édifier ya koyeba ko mema lumière pe ya koyeba côté ya batu pe komema batu na bwanya pe maele ya kosala ba analyse par rapport ya ba makambo oyo eza koloba ma pe eza kosalema na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo précisément en ce qui concerne l'église des réveils corps de Christ yango mokola lelo tozali awa tokosala un peu ba analyse pe tokoyeba côté ya mana ba analyse ya mokola lelo avec l'homme de Dieu le prophète Girardin grâce mokolo lelo tokolobela nini mokolo lelo tokoyeba kolobela rôle ya mosali na nzambe pembeni ya mutu et sujet wana totirango wapi sujet wana totire yango touti kolanda na kati ya réseaux sociaux une émission oyo bandeko na biso basalaki analyse mpona koyeba kodénoncer makambo oyo Peniel abandaki kosala ensemble na le prophète Denis Lesi à qui je salue en passant. Donc, Bokangami et Denis Lesi na Peniel, ezalaki oyo tozo kanisate. En réalité, Bokangami et Denis Lesi na Peniel, ezalaki nango pona kosala ba aventure. Rôle ya Denis Lesi pembeni ya Peniel, ezalaki rôle ya mosali na Nzambe te wa koki komeme pa mwana na Nzambe, mais ezalaki nde pona ko orienter Peniel dans de mauvaises vies. Pendant que Peniel a sa femme mariée, malgré bakotaki na séparation ye na mobali neto ebi malamu pasteur Mike Kalambai na pesi mbote place azali pe na pesi bana nyonso ya ta présence mbote pendant que bazaki en relation en couple libala parce que divorce nanu salamate officiellement rôle ya Denis Lesi c'est ça qui a ça la réconciliation mais tout monde na Denis Lesi na Peniel c'est-à-dire que Denis Lesi a mis Peniel na kati ya ba aventure na ye et au lieu à même Peniel na réconciliation à libala na ye reconstruction ya foyer na ye a memi Peniel na banzela ya mabe oto komeka ko beta sete mokola lelo Peniel akotaki na kati ya vie ya kotambola na ba mibali bazana mbongo pour avoir de l'argent coaché orienté dirigé par Denis Lesi tolanda ki bandeko na biso Ken Piana Mike Lokamba et les autres baso meka un peu ko dénoncer et fait on a le long ngai pe na mosali na Nzambe to ko meka un peu ko sala analyse pe côté ya batu concernant sujet wana pe ko pesa un message précis na Denis Lesi na ya Peniel mais na yambo natika mosali na Nzambe ameka un peu ko expliquer batu bana na Nzambe affaire à moi zanini na repese non mbote shalom l'homme de Dieu Shalom papa bienvenue dans la voix céleste. Merci beaucoup. Liloba moi il y a lipamboli pour ba de koto bazolanda biso. Merci beaucoup. Mot de bénédiction et j'avais que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est votre humble serviteur, le prophète Grâce Luanga, Zamba Pambola Bino. Et je crois na émission le loto que ça toujours analyse parce que ce qui Boulandi na annonce il y a papa évangéliste bienvenue Biano alobi toye ko ça la analyse il y a maluba to aba propos
oyo bandeko na biso ba journaliste Mike Lokamba et le frère Ken Piana. Donc c'est un peu ça au biso to kolobele yangwana to ye ko confirmer te peut to ye ko douter na o balobité mais to ça toujours au milieu du village tant que ba serviteur de Dieu ba ba journaliste je ce côté biso mbale ce le rôle là ba sala nzambe ozomona to ye le rôle là ba juge le roi ba avocat depuis au sala analyse na biso to ye ba pourquoi ba kambouane c'est pas ça qui bongo pourquoi Peniel a comme un niveau il y a revivre un des quoi jackpot donc c'est un peu ça. Voilà l'homme de Dieu n'a remis qu'un peu natika yo mais nazo lingana préciser le comment mokolo ya lelo analyse mokolo ya lelo toza plus na ba supposons na ba supposition toza ko supposer makambo bazolo ba est-ce que ça vrai to ça faux. Alors toza au milieu du village l'homme de Dieu mais quand on un peu pour expliquer bana nzambe affaire Eliane Denis Lessi jackpot. Merci beaucoup, journaliste. Merci beaucoup, évangéliste, bienvenue. Et Nayeko Sala Nengo Lobi, est-ce que, parce que tu as directement pour confirmer. Mais et l'autre Roloba Ezali, tu yebi de Nilesi, Naba, Bamoueleki, Basimeneleki, Azaka Kosaba vidéo, na Peniel. Bon, les canabas chaîne belé, il y a YouTube. Azolo bakeye aza père spirituel naye. Or, le pasteur de Nilesi azaki père spirituel à Peniel était mais azaki manager. Parce que les autres sont là pasteur ba comme un rôle qui management. Rôle qui management comment? Au moment la pasteur est belé, ba comment ko livrer bandim. Ba pasteur est belé au moment donc azana moi ne ba ne mo ba basimi ba le misa tune église ya kitoko. Sikoyo tellement pasteur wana yebani bato abenga ke batambongo so mutabi papa na luka mwasi pasteur azwa livrer mwana nae po yebi keno mwana na siko baza ba yebani na papa basala rakop osomona donc mwana yebi ke papa nenga azwa pesa nga mibali donc papa ko kopesa mwana na mibali ata 3 mibali 4 mibali nzoka ndete eza cop o bazo sala tout ça pour la koluka kaniaka koluka mbongo Osomona. Donc, spirituel pas en part. Pas spirituel de pourcentage. Osomona. Donc c'est un peu ça. Alors, et là on a l'obésanine. Ndeko Peniel kouta na États-Unis koya na Afrique, azaki directement attaché pemeni ya prophète de la nation, le prophète et l'homme du pétage au biso tout yebi. Mais pemeni na ezalaki rôle ya père spiritualité, nenge prophète de l'homme du pétage abandé koloba, mais ezalaki rôle ya ki management. Ya ba deal. C'est ça. Donc, azaki comme manager Peniel. Alors, bien la bémission, on a besoin de moi, il faut les caparanga. Il faut les carantela nangai. Ça va propos naïe. La propos naïe. Il faut les carantela nangai. Oh, mutusko ko luka Peniel par rapport à quoi? Baro le carantia parce que mututo d'être ba le carantia nangai comme management. Même na musique ezalaka. Na ba domaine belé zalaka so ozo manager mutu jamais au rôle ka directement et pas artiste to et pas ya mutu wana par exemple o azali star benen o le ke pas manager o sonna manager nde manager a manager ma solo ayesi ko ko ebisa sikoyo mutu na ye produit na ye très bien siko tanga ko pas produit na ye donc o manager roloba oza directement confirmé donc oza la convaincu ozo mona donc o redouté parce que manager a travaillé na produit na ye azana fruit na ye azana mutu na ye marque déposé na ye donc c'est que marque déposé wana aoyoka beaucoup plus manager na ba propos na ye pe ba onyoso ya loba na ye c'est que le prophète de Nilesi rôle na ye pembeni ya Peniel ezaki rôle ya kozala père spiritualité parce que rôle ya serviteur de Dieu pembeni ya ba brebis ezanine ezali kola qui sabatu chemin. La parole de Dieu dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est que tant que vous êtes vrai serviteur de Dieu, et Seigneur d'ailleurs on l'a sabatu chemin. Quand il sabatu kenan qui est Christ? Jésus azanani. Enlèvement exact. Teya batu. Le signateur de la fin. Qui est Bible ils ont cherché premièrement le royaume de Dieu et la justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Par-dessus donc torozoyango. Tant mutu on s'est confié et pas nzambe parce que ce total ne compagnie bazali famille chrétienne basambe la rapé papa bango pas pasteur osomona papa la bango za pasteur mais et loko o s'est passé to landi na ba vidéo ya ndeko na biso Ken Piana basali analyse na bango le Ken Piana a confirmé
pena Mike Lokamba que le pasteur de Nulesi azalaki pembeni ya Peniel pona ko manager ye ko pesa ke bami bali et ko pesa mi bali après avoir ko sala rôle wana to ko sala musala wana ezaki na ndeko moko o azali pe congolais. Donc nationalité congolaise ndeko na biso Jackpot aba vivre ka donc azar résident na Afrique du Sud. Ah comment on Jackpot? Jackpot. Ça c'est ça j'ai pas bête raté. Ah OK. Jackpot. Okay. Donc azar artiste auto bagara musicien chrétien profane. Dès que biso to différence saka. Ozomona. Mais asalara ba musique na ye ba rap, ba afrobeat, ba nzembo, mais vraiment na rokolo ba na Congo. Batu ba yebi vraiment parce que ba manager ya Jackpot qui Ken Piana na Mike Lokamba. Okay. Parce que le monsieur en question quand il qui chasse a sali ça qui conférence de presse na hôtel du Fleuve. Ba manager ne bazalaki. Mais elo connu les ba manager ba regretter. Ba manager ba le clair que artiste na biso sur le plan média sur le plan réseaux sociaux na ba émission ba nini kolobela ye donc à côté na distraction. Azalaki distrait, mais pourquoi Azalaki distrait? Tandis que l'artiste qui est au Congo, Babi Azali artiste millionnaire. Babi bien Azali millionnaire, Azali bon rebelle. Bon, c'est là Babi Azali bon rebelle. Azali banda kune na ba Afrique du Sud, Azali ba belle voiture, ba voiture de luxe. À la Congo, on sa la villa na ya, azo sa la Azali ton site moko touristique. Donc nenga yaki ki chasse à part ça, ayaki ko sa la featuring na des artistes. Blickington na we Hanson. C'est là ba propos ya Ken Piana, tant que manager et artiste. Parce que oh biso tozoloba oh baba lobaki. Mais tu peux préciser. Na maramba Denis Lesi parce que na maramba Denis Lesi. Ya ba wera tout ça ne nous concerne pas. OK. Ya Denis Lesi vraiment ba lobaki. Voilà maramba Denis Lesi baba lobi boy. Que le pasteur Denis Lesi na moment on a toloba problème est ça boulou yeke koti pito pas les côtés. Je commence. Parce que toi toloba ke ba réunion na bango likita na bango association na bango ekendaka musika te bapanzanaka. Pourquoi? Parce que na kati wana nzambe aza te, na kati wana volonté nzambe eza te. Nakoba ni collaboration ya pasteur Denis Lesi na Peniel nzambe azalaki te. Denis Lesi azalaki père spirituel ya Peniel te. Et le sœur Peniel et loko ezoka musanga ezali Denis Lesi alivraki Peniel epai ya Jackpot. Bakomaki ko vivre vraiment naie parce que bato ba rola na ba image ba romona Jackpot na Peniel ndenge Peniel au sa live Jackpot yo na simbi ba image de dola na régie ozomona ndenge a peu sa Peniel ba bis bazaki déjà na relation mais relation ne la qui relation à intérêt ezaki relation encore amour sincérité na kata bolingo soki bolingo ezali basé na ba intérêt matériel bolingo wana ekenda musika te. Soki mobali aye kolinga mwasi mpona ba intérêt moko boye songolo pakala to mwasi akolinga mobali mpona ba intérêt moko matériel financement donc ezalaka na limite lelo bokoseka lelo bokolia bokomela mais après 3 mois après 4 mois bokopanzana o arabando babakadon epanyanya. Donc ce que tu comprends bien mon sakoli est que non Denis Lesi abandaki comme manager. Comme manager. En réalité, ba faire peiner la bande ça là, eza loin ya ba slip gain. Donc loin de là. Parce que ba slip wana na habité parce que ba lobi na ba vidéo peiner la salle 2 mois na hôtel du Fleuve. Na 2 mois wana sauté na hôtel du Fleuve les allés $500 à foutre à la pour $500 par jour. Par jour. Maintenant c'est quoi $500 wana donc pendant 2 mois ça fait combien? Ozolanda. Mais c'est Jackpot voilà là qui na mbongo na ye. Donc hier a sepeli qui peut na mwasi. A sepeli a quoi déjà le lango déjà et là qui déjà scandale. Donc rôle onde kwa yeko ça na Congo a sala ngo lisusu te. Ba makambo oya yela yi osala asalite. C'est que objectif na ye depuis les années ya na ba faire ba slip gain tant ya kutana Denis Lesi azali a commis désordre. Peniel déjà Koya na ye Afrique ezaki déjà contact déjà ezalaki depuis États-Unis na coaching de loin. OK. Mais bolingo na ye ko vivre entre Peniel na Jackpot
wana nde nayebi te soki mpe bayebaki déjà depuis kala ou soit baye kokuta jackpot ka na Congo parce que soki otali jackpot mpe babi ayaki na baobjectif ni ayaki mpona kotonga site touristique na ye ozomona Peniel mpe ayaki mais contact ya Denis Lesi na Peniel ebandi na Congo te ebandaki déjà parce que l'homme du pétage azali soki amoni mutu wana par exemple yokana biso lomo moi Denis Lesi prophète Denis Lesi azalaka moto baintérêt prophète Denis Lesi ndenge aza wana akoki otalaka bienvenu ndenge oza wana na moment oyo yo nde aoluka yo oza comprendre ndenge aoluka yo aoluka mpo bosala nini bosala eloko mobe mpo na ye objectif nde eza mbongo sikoyo Peniel asalaki nde mayele te bolimbisanga bandeko bozwala na ngai Peniel amemamaki na sentiment l'homme du pétage nzoka ndete l'homme du pétage azali maître abandaki koexploite Peniel koutilize Peniel mpo na baintérêt na ye parce que Denis Lesi intérêt na ye ya liboso ya mokilo eza mbongo Denis Lesi aza prêt ya kokabwana na bato mpo na mbongo Denis Lesi azalaka prêt ya kopanzana mami na bacolaborateur na ye mpo na mbongo Denis Lesi nde ozomona ye wana ozomona alors na moment oyo tozoloba likambo tovanda lelo oyo tozoloba ya lelo eza nini eza ke Peniel aza na zemi mais na moment oyo tozoloba ok mbangu obi nini Peniel aza na zemi Peniel wapi Peniel oyo azalaki ex femme ya pasteur Mike Kalambai zemi yango bazongana na pasteur Mike Kalambai ok barimer ebimaki keno Peniel auti États-Unis susu aye après avoir baarrestation na ye oyo elekaki ntango azokaki États-Unis balobi ke Peniel azongi susu Afrique koyani na Afrique babi keno Mike Kalambai azweli ye site Peniel aye kosinstalle na Afrique selon ye mpe na ndenge asalaki balive na ye mais koya kosinstalle na Afrique awa Peniel ayaki kosinstalle na Afrique ni mpo na pasteur Mike Kalambai pasteur Mike Kalambai na Peniel basalaka no divorce moko sincère te officiel te donc baleka na divorce te tu vois baleka na divorce te mais le problème c'est quoi le problème c'est ça que le pasteur Mike Kalambai et la sœur Peniel bango mbale baleka na divorce c'est pour cela que le pasteur Mike Kalambai nana lingola bagi oyo ala takate c'est à dire que l'homme de Dieu a un respect en mariage et à divorce c'est ça parce que nous les lobby que non divorce non babi on se marie pas pour divorcer selon la parole de Dieu on se marie pas pour divorcer et Dieu est le divorce c'est ça Ozolanda donc lorsque vous êtes serviteur de Dieu tant ozobala oza ko s'engager na mariage otobalaka te pour l'obito divorcer mais tobalaka pour la vie pour le meilleur ne balaka pas pour le pire ozomona donc c'est un peu ça et le problème c'est quoi Peniel ana zemi ya jackpot na moment oyo tozoloba na ebande lisusu likambo ebangi yo olandora na video ya ba Ken Pia te eza oui ndenge balobi ba Ken Pia na ba Mike Lokamba balobi yango donc ana zemi mais sikoyo problème eza nini oyo ebendi mbilinga na moment oyo bakomi na moment ya kosala nini Peniel a bloqué compte Instagram ya jackpot na moment oyo compte Instagram ya jackpot eza déjà na tokoba ba 200 000 ba 250 000 et quelques abonnés déjà ozomona donc a bloqué yango pourquoi parce que IBC jackpot APC mbonga qui est aux États-Unis pour que négocier nini kolungola zemi avortement lungola zemi donc problème eza yango wana o lelo jackpot na Peniel bazana mbilinga parce que jackpot pas annoncé mais a lancé message alobi que soki Peniel ndenga bloqué compte na ye apesi 48 heures na 48 heures wana soki a débloqué compte na ye te ya Instagram akosala nini akopublier ce stap na ye donc inidité na ye donc oyo etali nzoto na ye nde babandaki kozala ne na hotel babandaki kosala baamour na ye et jackpot mpe alobi akosali personnalité ya nani ya Peniel donc na moment oyo tozoloba ekomi mbilinga jackpot compte eza bloqué et 48 heures wana soki kaka jackpot amoni résultat bien te Peniel na moment oyo tozoloba azosambwa na Congo pe partout dans le monde entier bien aimé dans le Seigneur na bandi ke prophète aux 8 temps moulayi eza analyse ozalaki na minute na yo nga mpe naozwa minute na ngai naloba mpe na bafere parce que otopesa na ngai na bato tout lumière ya likambo oyo bien aimé dans le Seigneur nga na posa koyeba bato oyo balobaki ke non Peniel c'est une fille c'est une sœur éveillée wapi bino manifestez-vous na makambo oyo eza ko se passer
tala vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tozaki parmi bateau to bandé ko loba pe na pasteur Mike Kalamba et que non à garder toujours silence naie l'éternel Dieu à combattre pour naie. C'est ça. Parce que arme le ezali pénétrer au mutako qui utiliser na vie ça silence. Lorsque mutazo utiliser silence, ceux qui mutaza innocent na makambo wana nzamba olobela eka. Vraiment ceux qui peignaient les aki na raison na makambo. Est-ce qu'ils a que kobeba na babeba na Mike Kalamba na soi-disant que babeta ka soi-disant Mike Kalamba azaki violent ndeko tinda peigner lelo akoma na vie akomi nango lelo. Problème ezanini. Batu ba comprendre ka na domaine ba liboza divorcer to ko choisir. Papa, yonde peut-être yo comprendre te yoka. Batu bazo comprendre te. Baba laka soko komi mature. Domaine en mariage eza pona batu baza na maturité. Eza pona batu baza na immaturité parce que so tali peut-être le pasteur Mike Kalamba to condamné été. Eza ki bolingo. Peut-être Mike Kalamba à se précipiter à monaka beauté à ndeko peigner aux hommes parce que oui public on n'a pas vendu trop na poto abota makuna akola kuna ba bota makuna ba meme komema bon ba ba vendu trop kuna ba États-Unis aux hommes mais peigner na ba moment on a la kina na maturité te aux hommes siko soit qui ba choc to ba réalité à libala papa yo kasi que père son âme maman mère nenga kufa avant na to ba zakana papa yo kasi maman nenga zana mona bambanda te yo kasi maman nenga zana akutana na ba problème te ba to ba biwana maramboka yo moninga la féliciter ka ba maman na biso ke ba jeune fille à lelo époque na biso te maman kala te parce que ma maman ka ba la mitema pourquoi pas peine pas ko ko za na mutema ya ko supporter ko tala déjà boboti bana ozolanda ou soit ko luwa ba pasteur ba vendre sa pasteur Mike Kalamba mais yo se précipiter bo sali bo séparer o ba benaka bo kabwani malgré divorce non ne salemité osomona ndeko peigner ezanini ezaki non azaki na âge membre ya maturité ke azaki na immaturité et siko ota comme ko comprendre vie ndenge zalaka akomi ko profiter omoni bana ndako peigner azaki mwana ndako peigner azaki mwana ndako mais bana ndako oh peut-être pas bana ndako pe bele ba bébé azana ndako mais ayebi déjà misala ya Sodome et Gomorrhe so lobi ka bana na immaturité o azo sala lelo ezani siko na minute sikoyo akomi ko sa ko folie parce que na moment wana azako sa folie te ozo comprendre siko atali siko lobi mokile za gelengi l'homme du pétage passe à récupérer ozo landa alors na ligne annoncer na pesa message les pères prophète de Niles le problème c'est quoi problème c'est ça que nous les serviteurs de Dieu tous araba manager te mais toi ba manager à Jésus-Christ muto aza manager à Christ azana pona ko publier peut ko sala ko annoncer bonne nouvelle et pas abatu oh peut-être ba yebi Christ qui na kata ba fina bango Bible zo ba biso car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque qui croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle bien-aimé dans le Seigneur rachetez le temps moment où tozali eza ba pasteur ebele lo omona ba komi ko sala ba makamususu pona ye azobaka non ngana za hypocrite te ba komi ko ba mama na sima hypocrisie que bien na biso za hypocrite omona bokonza likolo te mais makambe ebele ba pasteur bazo sala ya lokola na Congo nde na Côte d'Ivoire zalaka il est général Makoso na Congo l'homme du pétage Denis Les mais ce n'est pas des choses na rubrique qui m'a bonné ngala bando sala ebini nenga bando selo mo boye batu na nzela batu naka pasteur Denis Les na pasteur oh nana za nana ninga mingi n'importe quoi bien aimé dans le Seigneur nzamba lola pambola bino ngelo na loba concernant prophète Denis Les yeba rôle na yo ni ko loba te que soki mutu au pengwi o s'affoncer na kati ya pengwa non soki muta pengwi possibilité ezali à se repentir pour Nzambe à récupérer ezate ke opengwi obandi ko s'enfoncer na ko pengwa pe ko mema lisusu génération ça na sima na yo bazinda na yo non il y a encore le temps prophète Denis Les de se repentir tant ezali bon moyoza nango wana eza pour na repentance nzamba ko gape ko joyeux pera lelo mais so oti que le bon moyoza nango eza pour ana poso kufa te na mabe o se repentir o zongela ye
zala enseignant ya komema génération oyo eza na nsima na yo vers le père et non kodétruire génération oyo eza na nsima na yo et non kodésorienter génération oyo eza na nsima na yo. Mais oyo ezaki escroquerie boscroquer bambala bato ya mbongo apres suka yango nga na kasi kutu Denis Lesi nde bakangaki asala baprison wana tika escroquerie mais azocontinue ngo mena formule mosusu ezosala pasi non nga personnellement ezosala pasi papa mon cher obi combien de personnes oyo bakoma kofinga église de réveil à cause ya Denis Lesi te bato misusu bazoapuye baosepela na ye so otali bato baosepela ce sont des païens mwana nzambe akosoutenir Denis Lesi te wana vraiment j'assume mes propos naza koassume baparole na nga nazoloba ngo na caméra la voix céleste bato nyonso basoutenaka Denis Lesi baza bapagano lokola Denis Lesi. Un enfant de Dieu jamais qu'on soutenir Denis Lesi. Papa mais kalamba ya bala penyel wana na mbongo ayiba penyel te azwa penyel par force te abala ye na mbongo biso balu bato yeba ko valoriser mariage siko penyel wana bakabonyo officiellement na mai kalamba était azana bana. Est-ce que yebi na minute esa la mai kalamba ini na mutema et ça va pas na mobali et ça va passer tokobalaka bientôt papa to encourage tala nalobi bien mopagano nde asoutenir Denis Lesi mwana na nzambe ayoka pasi oyo Mike Kalamba yayokaka mwasi oyo abali na mbongo amoni akomi kosala copie ya kopesa nzoto na ye pour avoir mais ça fait mal eza makambo encourage musanga Peniel aza chrétien soit disant chrétien mais eloko ezolekela nga eza nini naomona Peniel azoloba bapesa mbongo alongola zemi. Est-ce que moi l'ensemble est vraiment jusqu'au point Denis Lesi païen kutu on va bien la jackpot wana après andimi kutu te mutu va bien ba païen bino ba pasteur ba sala nzambe to mwana nzambe mwana pasteur mais au comme na niveau au longola zemi ozolanda au comme na niveau au longola zemi est-ce que est normal quel péché ozosala ozomona lisumu nini ozosala yo mo olanda ba sentiment na yo olobi bon na yo kabilengi ndenge ezalaka parce que depuis pasteur Mike Kalamba akei okomana kogoute bagwe ebele parce que possibilité ezalaki bazongana na bango na pasteur Mike Kalamba parce que jusqu'à présent pasteur Mike Kalamba a présentant chéri te copine te fiancé te proposante te aza ye moko c'est-à-dire possibilité ezali pasteur Mike Kalamba aza na maturité aza na maîtrise oyebi maîtrise na ye eyande mona Moïse Mbi. Vous comprenez? Si on a le rôle de Peniel, on a le rôle de Eliane et qui a un moko. Parce que Eliane, il y aura des Eliane, il y aura ce qu'on explique. Eliane, avant de vivre nanani, na yorobo. Yorobo, si quand la semi si j'arrête, quand yorobo na kasi, quand tu pars voilà des camarades, quand tu pars voilà kasi. Ça, il y a un niveau, il y a un ayote, par exemple, aux opérations, on a le mot là. Peniel, tu as l'obéli parce qu'il y a sa femme mariée. Kasi tu pars voilà, kasi tu pars voilà, on va nous vivre que na moi si wana. D'autant à comboter. Que yende que camarade, il y a jackpot wana, ou tu es Afrique d'ici. Oh. Bon, il y a bien monté. N'a qu'à informer, on a oublié que le niveau là. Informé. Ça fait trop mal. Yende camarade inaye. Donc, mobali ya oh voilà la réserve de l'Éternel. On va gagner Côte d'Ivoire. Na ou Afrique d'ici. Baba master. Baba master association la bango. Sikoyo jackpot on a côté tellement na mbongo belé la millionnaire un congolais mo va en Afrique d'ici jeune mana mbongo belé tellement l'homme du pétage pasteur Denis Lesi à part intérêt à mbongo Denis Lesi a jamais ko approcher n'importe qui Denis Lesi a poussé pembe na yo c'est ka yeli intérêt nezani ni eza kanyaka Denis Lesi mo ne pembe na mbongo ezate a royauté Denis Lesi atandenge mona zo filmer biso so la mbongo Denis Lesi a capable de regarder ba te fa ko mo yembele nzembo. Quand la deuxième partie, tu as une vidéo, tu as pété les choses. Donc, ils ont sonné pour l'accord du Christ. Les lots sont bien amis, aux pasteurs, aux prophètes, aux escrocs, aux aventuriers. Aux hommes. Oh, nous avons été, ils ont abattu, ils ont bébisa comme Jésus. Ils ont abattu, ils ont sali comme Christ. Ils ont abattu, ils ont tambola, ils ont tambola, tout ça pour la salut personnalité, ils ont solo. Merci l'homme de Dieu, merci l'homme de Dieu. Bateau, le baraquet, bala. Au moins, il y a des conséquences, il y a la pressée. Il y a des conséquences, il y a la pressée. Il y a la sous-pression, il y a bateau. Il y a Mike Kalamba, la bala pressée, il y a bala sous-pression, il y a bateau. Voilà les conséquences. Supporter les retombées. Pas si on a un mariage qu'on foulait en haut pied.
En tout cas, ça passe. John Kamande Maboko Bende, merci pour la réalisation. Merci pour la coaching émission. Nzambalola Pambola, John Kamande Maboko Bende, à Pambola frère Alvin pour l'espace à Pessimis pour la Goé Bako, pour ça l'émission Oyo, à Pambola, à Pambola prophète. À Pambola pays. En tout cas, Nzamba Pambola Bino, vie et prospérité. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nzambe à Pambola Bandekognon surtout, que Dieu vous bénisse. Bye. Possibilité Zali à se repentir pour Nzambe à récupérer. Et c'est que au pengu au bandi ko s'enfoncer na ko pengu ape ko mema lisusu génération ça na simana yo bazinda na yo. Non. Il y a encore le temps prophète Denis Lessi de se repentir. Tant ezali bon moyoza na ngwana eza pour na repentance. Nzamba ko gape ko joyeux pera lelo. Mais so oti que le bon moyoza na ngo eza pour ana poso kufa te na mabe o se repentir o zongela ye. Zala enseignant, il y a comme ma génération où ils ont simanayo vers le Père et non qu'on détruire génération où ils ont simanayo et non qu'on désorienter génération où ils ont simanayo. Mais eux qui escroquerie, vous escroquez pas en bas là toi bon après ce que l'amour. Non la grâce à vous tout donner ici, ne pas quand même ça la prison on a tique escroquerie mais azo continuer on met la formule mon sous. Et ça la passe non moi personnellement ça la passe c'est papa mon cher et puis combien de personnes au bah comment on finit l'église de réveil à cause de ba donner les et bah te battu misusu bazo appuyer ba se peranaye so tali bato ba se peranaye non ce sont des païens moi dans Nzamba ro soutenir Denis les cité on a vraiment j'assume mes propos naza ko assumer ba parole nanga nazo le baron na caméra la voix céleste bato nyonso ba soutenir Denis les baza ba pagano le ko la Denis les un enfant de Dieu jamais qu'on soutenir Denis Lessi. Papa, mais kalamba ya bala penyel on a mbongo. Ayiba penyel te. Azwa penyel par force te. Abala ye na mbongo. Biso balu batoye ba ko valoriser mariage. Suko penyel wana ba kabonyo officiellement na mai kalamba était azana bana. Est-ce que yebi na minute ça la mai kalamba ini na mutema. Et ça va pas. Na mon pali. Et ça va passer. Tokobalara bientôt papa to encourage tala nalobi bien mon pagan onde a soutenir Denis Lessi moi na nzamba yoka pasi o Mike Kalamba ya yokaka moi so ya bali na mbongo amona komi ko sala copie ko pesa nzoto na pour avoir mais angelo ko yoka musanga ça makambo encourage yoka musanga penel aza chrétien soit disant chrétien mais elo rezo lekelanga eza nini na omona penel azolo baba pesa mbonga longola zemi. Est-ce que moi l'ensemble vraiment jusqu'au point Denis païen kutu on va bien la jackpot wana après andimi kutu te mutu bien ba païen bino ba pasteur ba sala nzambe to moi na nzambe moi na pasteur mo okomi na niveau wo longola zemi ozolanda okomi na niveau wo ngeno longola zemi est-ce que est-ce normal quel péché ozosala osomona lisumu nini ozosala yo mo olanda ba sentiment na yo olobi bon na yo kabilengi ndenge ezalaka parce que depuis pasteur Mike Kalamba akei okomana kogoute bagwe ebele parce que possibilité ezalaki bazonga na bango na pasteur Mike Kalamba parce que jusqu'à présent pasteur Mike Kalamba a présenté chérité copine te fiancée te proposante te aza ye moko c'est-à-dire que possibilité ezali pasteur Mike Kalamba na maturité quand na maîtrise oui maîtrise na ye ande mona Moïse Mbi. Vous comprenez? Si on a le rôle de Peniel, on a le rôle de Eliane et qui a un moko. Parce que Eliane, il y aura des Eliane, il y aura ce que j'explique. Eliane, avant de vivre nanani, na yorobo. Yorobo, si quand tu as fini ce genre de thé, quand yorobo on a cassé, quand tu pars voilà que camarade, quand tu pars voilà cassé. C'est ça, il y a un niveau, il y a un ayote, par exemple, aux opérations, on a le monde Peniel to le belé parce qu'il y a sa femme mariée. Quand si tu pars voilà, quand si tu pars voilà, on va nous revivre que na moi si wana. D'autant à comboter. Que yende que camarade il y a pot wana out Afrique d'ici. Oh boyo yebi yango te ngaka na ko informer on a boyo ke niveau la biso te informer ça fait trop mal hein yende camarade na ye donc mobali ya o wala boya la réserve de l'Éternel o ba gena ne Côte d'Ivoire na out Afrique d'ici baba master baba master association la bango sikoyo jackpot on a ce côté tellement na mbongo belé la millionnaire un congolais moko vendre en Afrique d'ici jeune mana mbongo belé tellement l'homme du pétage pasteur Denis Lessi à part intérêt à mbongo Denis Lessi a requis jamais qu'on approcher n'importe qui Denis Lessi a poussé pembe na yo c'est qu'il y a intérêt n'est ani ni eza kanyaka
Dernier soir mon pembe na mbongo ezate aroyate. Dernier soir ata ndenge mona zo filmer biso so ala mbongo. Dernier ça capable de regarder te fa mo yembele nzembo. To kota deuxième partie to kota ba vidéo na ndenge Nicolas zo péter les soso. Donc eza soni pour l'accord du Christ. Les loso bengami o pasteur o prophète aux escrocs aux aventuriers. Aux mona. Oh, nzoka nete eza na batu ne o bazo bebisa kombo ya Jésus. Eza na batu o bazo sali kombo ya Christ. Eza na batu o bazo tambola bazo tambisa fine ba mabe. Tout ça pour la ko sali personnalité ba o ya solo. Merci l'homme de Dieu, merci l'homme de Dieu. Bateau balo barake, bala. Au moins ba conséquence ya roba la pressé. Eza ba conséquence ya roba la pressé. Papa na vie ko ba la conséquence ya roba la sous pression ya bateau. Yango Mike Alamba bala pressé ya bala sous pression ya bateau. Voilà les conséquences. Supporter les retombées. Pas si nanga kaza kozwa mariage ko foulé en au pied. En tout cas ça passe John Kamande Maboko Bende. Merci pour la réalisation. Merci pour la coaching et émission. Nzambalola Pambola John Kamande Maboko Bende a Pambola frère Alvin pour l'espace à PCB pour na koyeba ko ça l'émission oyo a Pambola prophète a Pambola en tout cas Nzamba Pambola bino. Vie et prospérité. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nzambe a Pambola bande konyo surtout, que Dieu vous bénisse. Bye.